Tudu tombanongo papa. Toi choku. Tudu tunga baditalala. Dikala. Munda mwadi tunga edi. Biso peuple. Tudi anima eba. Ngobila. Kanyangi pufara weba to. Udi mwenza mulimo mwitabuni. Tukadi kundekeli. Lelo. Tukadi nge souci. Wa changement. Ikala muli tunga deteji. Vraiment gouverneur. Ozana dossier ya munene la mboka o ya salubrité. Juste à côté na yo hôpital général. Ezawana mama yemo. Salité ya koleka la kati ya hôpital ya mama yemo. Gouverneur ozomona mawana te pona ba malade bazakuna. Olongoli salité za liboso na yo te. Comment okosoto ya na marché? Zigida okendaka omona degré au niveau au zigide za salité. Gouverneur omoni yango nanu te. Siko bakanga zandu po bana bakoma banani ba criminel biso ba mamwa mikolo to koma ba tiel ya ba ajoy est-ce que ba kolinganga lisusu ezala te makamba mais lelo manche ezali tozokende mokonza mboka mona biso tosepelaki papa Fatia ye pe asepela na biso tozala na kimia ndeye azala kimia na famille na ye ndenge biso pe tozala na kimia na to du jour na biso toi ba politicien te makamba parti eteli biso te ngobila depuis akota na gouvernement mayele na ye ezalaka na kati ya zando soki aza mutu moko ya bwanya okokende pe ba place mususu ya vide osali pe mawenze moko ya bien loko liberté ndenge basala kuna zandu boye matiti ezolonga na Kambela barumbu ezolonga hôtel de ville baya kochango ka ao naza parmi batu oyo basala démarche pour évacuer salité à Zandu, ba immondisse ya marché. Gouverneur, tu as bloqué les gens. Au boy premièrement, salité à marché et kende koto ba bois kakango na kingabwa. Gouverneur, au boy to soit ba angé à hôtel de ville. Oyo André Kimbuta atikaki. Au boy gouverneur, tu as mis des cales partout de façon que les gens soient bloqués pour yo zolango raison. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Mbote papa ngai na zandu awa naza commerçante nateka babage na basachet naza pe secrétaire na pavillon mais toyoka pasi mingi na makambo eleka na mboko tozoyeba te soki bazwa biso batinda biso bisika bango balingi biso toye na zando bana mikie bana biso totangisa biso na bango toya na problème te bango baza ba politicien biso toza ba commerçante biso to vivra na to du jour bango bazwa mbongo ebele bazo to mutu moko alingi kaka sama pangu 50 mituka ye moko mais biso peuple tozo souffrir batika biso pondenge za na banda mobutu akendaka piage salama ba compagnie ezate bana biso ba otanga na souffrance siko compagnie tikala na kati ya mboko ezaka zandu po batu bakomaka koteka ezala licencié commerçant siko salité bamona kaka na zando olie bango babakisa bango bazolongola po compagnie ezate siko bakanga zandu po bana bakoma banani ba criminel biso ba mamwa mikolo tokoma ba tiel ya ba ajoy est-ce que ba kolinganga lisusu ezala te makamba mais lelo manche ezali tozokende mokonza mboka mona biso tosepelaki papa Fatia ye
ye mpe asepela na biso tozala na kimia ndenge ye aza na kimia na famille na ye ndenge biso mpe tozala na kimia na taux du jour na biso toa bapoliticien te makambo ya parti etali biso te biso basale oyo nyonso tu bango bazwaka eza ya bango moko eza ya biso te donc batika biso kimia soit basala bakompagnie bakamona bazandu ekodimne mpona zando bato mayele bazawa bisika basala eza te bafundu na bango baoya obwaka mituka butu batika kosala makambo bazosala mpo nzambe na likolo aosepela te bokonzi euti na nzambe. Papa tolobi boye ngobila depuis akota na gouvernement mayele na ye ezalaka na kati ya zando awo soki aza mutu moko ya bwanya okokende mpe baplace mosusu ya vide osali mpe mwa wenze moko ya bien lokola liberté ndenge basala kuna zandu boye matiti ezolonga na Kambela barumbu ezolonga hotel de ville baya kotia yango ka awo biso nga na papa bana lelo vi nyonso ezaka awa na kati ya zando awa bana bazobikelaka awa lelo soki bakangi zandu bauti kokanga zandu na ntango ya maladi tobimi na bandako ya bato ozongi epa baparent bakaranti esili makambo wana ezonga lisusu ngobila oyo olingi tokosilaka peuple. Papa nalobi boye papa Tshisekedi mayele esili tudu tombani ngo papa tochoku tudu tuka baditalala dikala munda mwajitunga edi biso peuple tudi anima eba ngobila kanyangi pouvoir weba to udi mwenza muri muita bunyi tukaje kundekeli lelo tukaje nge souci wa changement dikala muri tunga detedi. Merci. Coopération dans le marché central. Dans le marché central. Et là on a une loba dans Gentini Ngobila na loba boy. Gentini Ngobila oza mutu. Soki ba conseiller na yo ba conseiller ka yo malamu te. Luka ba conseiller mususu. To moni awa ozo sala marché ya Zigida. Mais marché ya Zigida na nécessité. Na nécessité otiki yango oya. Mais soko obongisa tata couleur soko yo lingi obuka yango. Olingi obongisa na modèle nini? Olingi otonga bandako ndenge ba musu batonga ka balia ba mbongo. To sepe na ngata mokete soki ozwa mbongo ya batu ya mutu ke otonga pona mo intérêt ya mutu wana zongisa mbongo wana soto lingi makambo wana te awa lelo bokoteka te bokofanda bo eti mokoloni tokoteka ndenge nini to ne sengo te awa tozaki na confinement awa akangi nano 4 mois ata couleur mo bachata te eloko mo te abuki ba mesa ba nini tout baba yo nyuso ba meso batu moko ndi bango moko baye ko dépenser ba mbongo pona ko tia ba mesa wana ya acha combien asi sepso no wenza Zigida sila et sili ne to mona ki pano nango esili après so aya ko bongisa atika biso wa distraction wana. Merci beaucoup. Mbote na yo mbote papa yo le bini to kuti lelo zando bakoteka te yo zali commerçant oteka ka wato za moleki nzela biso pe neza boto ba commerçant ka toteka a mais l'autre proposé pas ba kondi omoni so ba sa musala ils a bien pour la biso mais si y a moyen ba ko kabolata ba jour même pendant la semaine ba ko tia même 3 jours à musala 3 jours ba teka pour pénaliser ba tuté omoni poso ba tia ba jour ba sa musala pe tala ka condition mo ngeza na malade ngeza ba ko proposer 3 jours ba teki 3 jours ba sel musala pour ba tunos pe ba la famille. Ah, merci beaucoup. Ouais, bon, comme on a ba messa ya marché central ndenge za vide. Ba maman baza ko tomboka.
biso toyomona ndenge tokosala te tokovivre ndenge nini bokoteka te mpo na nini mama oteka te argentini alobi akanga zandu totikelaki ye 6 mois tovandi na bandako abongisi te bafula yango etelemi abongisi te mbongo asa azwa sikoyo ya biso nini na kati biso akutaka biso na zandu oyo eza zandu ya bakongole toza bapeuple akokenda kotika biso bamesa ezali vide problème eza boye mboka na biso oyo toza bamarché oyo toza nango mpenaki ya bien te keno toyebi keno eza deya babongisa oyo tokoso apa kolongola wenza liberté alors grand marché toza nango na kati ya mboka na biso eza kaka zandu oyo na moment nyonso tu oyo biso toyebaki zandu ezali ya kokangama toyebaki no bazoprépare zandu mais ti toyei komona efungwami tomoni eloko ya malonga te bon à ce moment oyo biso toyebi keno marché na biso ya monene oyo biso tozala na babesoin oyo ya babilo nyonso tozwaka facilement oyo tozwaka yango toyebi eza kaka zandu na minute oyo toyoka su zandu yango bakomi osu kokanga yango donc toza surpris eloko yo uti ndako yo kosomba biloko moya osomba eza te oui na minute oyo na ye awa boye toza bajeune toza na besoin ya mwa eloko moko boye msusu mwa nini mwa elamba to mwa kechu mwa nini mais tozoya awa tozokuta bato baza te sikoyo toyebi te mboka normalement tozokende na niveau nini gouverneur te la biso ye moko vraiment ayokela biso mawa biso mpe bajeune toza na besoin ke no mboka oyo tokoba no vivre ya boye te obakisi nini papa nalingi nalobaka likambo oyo mboka eza na pasi moma eza crise makasi sikoyo soki tozoteka te tokovivre ndenge nini papa numéro 1 ye natelela biso likambo mpo ye nde mutu aza na mot à dire ye nde mutu aza na mot à dire mpo na zandu soki bakamion eye awa balongoli bakamion balongoli basalite wana ekoleka malamu ke tomonaka mpasi boye toye tovanda boye tokotangisa bana ndenge nini tokolesa bana ndenge nini bandaka bato tokofuta ndenge nini papa loba nanu likambo oyo mbote na yo mbote papa yo bakisi ni mama papa nangi nayeba tokomi wapi classe bana na biso baillettré classe eza te mais batiki bar batiki bahotel zando bakangi papa ata eza nini botika biso totekaka soki tozoteka bazolongola basali te eza nango mabe te papa na ngai partout tomonaka soki moto azotonga ndako etage atisi nanu ndambo bato bamati atongaka ata ndambo tokomi wapi ayokela biso mawa tokomi wapi toza na mboka na biso papa nga mpe na obakisa boye nalobi papa na biso oza papa na biso biso toza awa mpo na yo soki biso toza te yo ozala mokonzi te oza mokonzi mpo na biso sikoyo fulu oyo ozokumisa fulu soki oye na bangin elongola fulu ekolongwa ozopesa biso pasi tozolala te na likambo oyo olobi na biso papa yo bokoteka te ti wapi bokoteka te boye siko toyebi te soki alingi topropose boye asalaka ta na butu asali na butu na ntongo biso toye toteki soit azosala ndambu wana ekoleka malamu touti na bafete touti na confinement toza na pasi tozofutela bandako papa na ngai tala nanu likambo oyo paafaci papa mbote na yo mbote papa yo bakisi nini otekaka nini mpe osalaka nini yana marché biso toza kaka bakopere na kati ya zandu zandu ezali entreprise ya bachômeur congolais chômeur congolais nyonso asalaka na zandu siko ngobila susi na eza nini biso tovivre te aliaka bien alataka bien afandaka na poto bana ne bazala na poto aboma bato na yumbi kini eza mboka pasi atika biso kimia tovivre na faci mboka na biso ekontinue bien matiti oyo eza na kati ya zandu zandu na kati eza propre matiti eza libanda azwa tracteur ya kolongola matiti ekende baye na union sacrée baye kaka na mission batika biso kimia biso za bakongolais zandu ezali entreprise ya bachômeur yo mpe otekaka na wenze to mpo oza passager natekaka juste eza na libanda ya pavillon na biso natekaka na pavillon 10 lelo oyo toza vraiment na kanda te toteki te mpo toza na kanda oyo eza manifestation ya bacommerçant tozosenga na gouvernement provincial
basa la mention pour na gouverneur ya ville ba destituer parce que gouverneur ya ville azotala intérêt ya bato ya azokamba te tango balobi ko kamba eza ko prévoir gouverneur ya ville azotala nombre ya ba commerçants baza na kati ya marché oyo te azotala combien de familles oyo zo vivre na marché oyo te gouverneur prend des décisions oyo lelo eza impopulaire biso tozo luka awa na kati ya marché central nga na tangi j'ai étudié j'ai terminé à l'INA mais misala eza te c'est pourquoi toyaka à côté il y a des licenciés ici toza koya koteka mpona koluka kovivre mais comment yo obongisi esika yo kotinda bato oyo te ozosenga ke ozokanga marché mpona 9 mois vraiment gouverneur oza na dossier ya munene na mboka oyo ya salubrité juste à côté na yo hôpital général eza wana mama yemo salité ya koleka na kati ya hôpital ya mama yemo gouverneur ozomona mawa wana te mpona bamaladi baza kuna olongoli salité eza liboso na yo te comment okosote oya na marché zigida okendaka omona degré oyo niveau oyo zigida eza salité gouverneur omoni yango nanu te bokasa omoni yango te boulevard oyo tozobenga boulevard lelo basache otiaki gouverneur ese etondi esopani ntina mabele bapoubele sache na yo ozokoka koévacue yango te mais comment expliquer okoya kokanga eloko ya munene marché central olobake olingi olongola yango mpo na salité toboyi jamais gouverneur osala mosala toempêche yo osala mosala te mais banda nanu koto bandaki osilisa pe ko gouverneur eza ko prévoir soki olingi bato ya marché central osala eloko olingi osala projet na yo ya Shoprite ozwa bato obwaka libanda ebongaki obongisa esika oyo yo kotinda bato c'est comme ça que ça se fait même na Angola baboma Winterrock mais Edouard azwaka temps ya kotonga marché oyo population wana ekendaki ce n'est pas dit tu viens comme ça olali olamuki olobi ke nakangi marché pour 9 mois papa tozana bana tozana ezana bato bana bana mibali te ezana bato oyo bazana ba mama tozobokola comment expliquer ba mama na biso lelo o tobokolaka bakoma ba prostituer parce que ceux qui le biso to ko ba soe ba mama na biso te siko ba sa musala ni na ba ajo bazana ngo ba se prostituer gouverneur bana oya ba orfele ba ndeko na biso batika to so ka charge baba luka bakuluna parce que bakuluna bana mboka na bozu solution te mais siko zo linga nini ezala bakuluna mususu bana mususu bazaka ba chege lelo ba bongwana bakoma ba porteur bato ba dépôt tout ça lelo oso tindi bango bazonga ndako po obakisi chômage po basala nini lelo bakoma bakuluna lisusu gouverneur avant yo ça les décisions oyo eloko bien ngaka ezala oluka na lesika kotia population oyo oluka marché ya sika oyo kotia biso ça ne pas dit que olalo lobi na kangi 9 mois gouverneur naza parmi batu oyo basala démarche pour évacuer salité ya zandu ba immondis ya marché gouverneur tu as bloqué les gens au boy premièrement salité ya marché ekende koto ba boaka kango na Kingabwa gouverneur oboyi to so ba angé ya hôtel de ville oyo André Kimbuta atikaki oboyi gouverneur tu as mis des cales partout de façon que les gens soient bloqués pour yo so lango raison ce n'est pas bien comme marché le va faible ce n'est pas bien si tu as le pouvoir c'est parce que ozawa na pour la population alors cette population a voué yo au sala la au gouverneur ya banane parce que gouverneur abantabate au gouverneur ka batu alors tant que gouverner Batou, il faut que décision c'est l'intérêt à Batou, on gouverner. Quand on a décision au yote, un message particulier et pas chef de l'État. Chef de l'État. Osamo Konti pour la Congo. Osamo Konti pour la population. Je ne crois pas que voix moko yangobila et comme ce chef de l'État. Population est dans le marché, c'est plus de 34 000 familles où est dans le marché. Tala na simana bango bazana batu combien? Combien de voix que toi tu vas perdre? Il ne faut pas oublier que mécontentement ya batu oyo eza lobby mabe pona yo. Parce que maintenant la population fait la conclusion que tu es en complicité avec le gouverneur de la ville pour que la kubenga na bango na marché. Parce que ton nom aussi est cité derrière ce dossier. Chef de l'État.
tala population ndenge zolela lelo baboyi koteka balobi les 20 mais basiliki. En tout cas chef de l'État, je sais bien que ton père disait toujours le peuple d'abord. Chef de l'État, mission na yo oyaki pour corriger erreur, il y a prédécesseur na yo ozo ko benga Joseph Kabila. Alors ceux qui yo yé ko corriger yangote, oyé le contraire ko beta fimbu ya koleka, yeba que chef de l'État, les peuples seront dessus et 2023 eza mabe po bato ko boya ko photo yo. Parce que la minute yo, quand toi tu n'arrives pas, il y a ko maîtriser gouverneur ya ville, Gentini Ngobila qui fait comme il fait la population oyo, yeba que bato ba ko tia musapi et pas na yo. Parce que bato mona ka mokonzi ndaza mabe ba ko mona Ngobila te ba ko bosa na ye. Parce que gouverneur ba votaka na ba député à assemblée provinciale, mais président de la République ba votaka na population. Merci président. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.